elonga na loba manicke akola amkolo askola na douche soko bi askola libanda bana na yeba ozwa libabe na obiga akola usukola na douche amkolo manicke azale olala na fulu keni pia na mutagenda ola mse na fulu Seri wana beba mutu na drogue. Yebuta mela drogue, tamela ba déchet à drogue, ba poussière à drogue. O eza ba 2500. Pour drogue ya momo bateka 1 gramme eza so ba $750. Manicke roza mbongo. Yemo alala non na tapi. Tapi wala le lara o ba musulman balobela sala mare kwandra kala. Ah mais Manicke ba za mona bonne vie. Bonne vie est-ce que kota ndara mon ya ba manito et so mona faire ya bien. Tolobi congélateur te faire ya bien. Yona lobby prince bobenda mama bino matoi amukolo batu nyonso bamelara drink noto monate muto automela drogue abimina nzela obi ngana automela siko ba kwiti ya manicke ekomo mema bongo so automela poussière à drogue oh ba poussière à drogue ya lokotanga banganda vine ezaka ke mwana nanga bela ki ken pia na koma logo la babia comprendre babia ya famille na ye eza logo ya ken piana. Fimbu na Fimbu News, quel piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbu na Fim. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbu na Fimbu News avec quel piana il faut là. Avec quel piana? Donc pète à la gaga ma copie. Il faut suivre Fimbu na Fim. De l'obit tout court na Fimbu na Fimbu. Biso na bino, toko peta na kaka makofi. To peta na kaka makofi. Quel piana. Fimbu na Fimbu News, quel piana officiel. Alda, quel piana. Mbote poto mbote mokili mobimba esengo makasi koyeba ki bozale belle abonné toujours continuer kozala abonné na Fimbu na Fimbu les meilleurs sites du moment site où epesa ka information solo site où le belaka ba personnalité belle mboka musique foot politique comédie nyonso abiso to beta masolo na yango mais pour lelo bondi menangai vraiment wa plateau solo akanda moko rezolumba awa wa boza idete natana bata show awa pona kolobela sujet du jour sujet quotidien na obenga mikolo yo affaire buzoba ya Manicke lobi buzoba sur Fimbu na Fimbu Manicke lobi buzoba sur la personnalité Fally Ipupa la grande star ya musique congolaise Manicke lobi bele yango lelo na plateau oyo ya Fimbu na Fimbu ba soda ya Fally ya minene baye pour que ba kata makambo oyo ba yoki ya trop ba garder silence trop mais lelo ba lobi ke ba ko réagir ba koloba pour banga wa ba koloba kaka heureusement awa nde vérité kaka ne loba makalo koute za rakati na plateau na za bongo na Djino mal à l'aise les grands soldats ya Fally Ipupa pe na zali na lever mo konze ya bandal sans plus tarder to banina na Djino. Bonjour Djino. Ouais, bonjour Grady, presse internationale. GFT, c'est bon vraiment na obanana ko saluer Mobutu, président nanga Fally Ipupa El Rey Margo, motema nana ki a mer rouge, yoki des chansons. N'était so doki des chansons GFT. Ah, nazo calme. Donc rien à dire, penado rien à dire bafana donc rien à dire. Est victime mobimba, Chief Zagalo Dea, Tibambalo. Et je qui t'ai vu dans kota Paris wana la moni va faire la merveille va se plier en zolo donc tout le monde bena est victime donc orchestre mobimba bambote na bango. Voilà, wala zali bongo Djino mal à l'aise, ndenge na lobaki Djino mal à l'aise, les lois zali bongo accompagné na lever mokonzi ya bandal. Bonjour lever. Bonjour presse Mboka Bobi yonde makambu donc lelo toyega pour te expliquer batu pour ba comprendre grandeur et orchestre ndezaleli pour eza niveau ya ba Manicke te
comprendre yango to elo to pese la idéologie bino so bo comprendre les lopoto o mona zolo ba trop o gazo e bateke o ya oloba biso to oloba fa 10. Voilà, tout côté mon a bien émission, tout côté na sujet émission, ezali bongo manicke à lobby ouvertement publiquement na misa batunya so que yenda fula fali poupa na internet. Manicke a fula fali poupa na internet. Manicke a matisa ken zela pendant na sisa jino. Manicke muta matisa ken na internet. Manicke munasala munasona. Levez mal à l'aise. Yo lobby nini pona mambo. Presse na lobby. Est-ce que mbula biso to sa mambo ya ba internet o ya ba émission ya ba internet o manicke azalaka. Manicke azalaka o la na fulo ken pia na mutagendo la mse na fulo. Série wana beba mutu na drogue. Yebuta mela drogue, tamela ba déchet à drogue, ba poussière à drogue. O eza ba 2500. Pour drogue ya moment bateka 1 gramme eza so ba $750. Manicke roza mbongo. Ye moi la non na tapi. Tapi wala le la o ba musulman ba lobela sala mare kwandra kala. Ah mais manicke ba za mona bonne vie. Bonne vie est-ce que kota ndara mon ya ba manito et so mon affaire ya bien. Tolobi congélateur te faire ya bien. Wa kendo la tsaba locataire batu ya paka juma so esota pe kotanda kwa ngisa ka tinelo ndenda kwa kuwa ba logette courant wana et lo rezanga ka ba ko ma danger de mort 6600 volts comprends koto ya kumisa ba locataire na biso boye manicke azanani na omona batu tu ba komi manicke est-ce que moi si normal oza mukyo ndre singa suki moi ça zanga masoko tolo bakaka voilà lever na nzongela yo to kena côté Jino Malaise manicke fula fali pour par internet. Manicke fuli ken pia na internet yimta mata film na film à vous. Bon, au moniteur presse international, so mo babilo musuta ngozolo bango fo zala la moi maîtrise na moi honte mo pe sala honte la veut dire soni na lingala. Moni batolora ba manicke ndenga za bongo biso tanto aro luka ken awa soule mutatinda biso na presque non te boluka journaliste mo bosa une émission bosa ba l'aise penado bosa l'émission à l'aise. To se pela to se émission na ken piana. Talara film na film ba bonné ala dali kolo wato e ba kutu manicke te. Bon, nous étions surpris to moni geno ken mukolomo ba bengse pas soulé. Oh, ayana mutumo be logo la fulu ana forme la fulu ngiri so ba ya tsona ken. Oh, ngatuna tuni oh ken. Yango ba mama boye vraiment yo ju mama mukolo boye wapi yo jeune élégant boye so yana mama mukolo outi na ye wapi. Donc to boya ko kota pa na profondeur to tiki ken to bi ken mais faut za maele na mama o pona mukolomo be mukolomo to fana na mère wana. Tu fais une mère, mère ana rosa qui nous quitte. Mais il faut préciser manicke maman na rosa qui nous quitte to fandi na ye maman mukola la taji mo ya salité obike azwa pena musapi na ye a côté na sexe ne bandero na biso pena basi bo skize nga na terme a côté na sexe na ye abimisi anukuti tango nukuti biso etone biso to kama mais wazandeni abamba on a mirele la paix ana bo sotomo mama mais ni na ya ko mama ni mo ele la dala omoni mère wana omoni ya batu mso ba ya drogue batu ba bele ba ba eza pona batu mbongo moso dala c'est le manicke pas dans mbongo pas ba ya melaka ba poussière ba terre ba 2500 ya mbongo so ma drogue après c'est poussière wana comme ça salité makasi yo bango na drogue ndeza bongo ekimisa po sa mai donc soko ba ba poussière wana po sa mai ezalate do fana pembe na mamana we ba fulu andreki mbuta auto tigela biso so le kana pona biso ba sole degacha sur la manicke et so rozo de mutu ba lo manicke go matsa fali na internet fali mais babilo mususo bo lo bango fo za la pena moi ba réserve nga pena pona question na go matsa fali na ba niveau ya manicke yete yegute yebenate. Donc lever mal à l'aise pardon lever mon conseil à bandal si je comprends bien binonde fali pour patinda ka bogino za ken piana pour ya pembe na fali pour passer à émission ya victime mais biso toza ba soda ya ba yo kana bisa yo presse atunaka biso alobi bolingi bosala émission na nani comprendre nde biso to essaie soule to bi yebisa presse biso to zan besoin to sala émission na ken piana mamna olo ba Sarah Ramazani ayebi yango comprendre poye mutazala mais to za surpris to mona ken piana na fille mobo do na ebité elle était biso roba manga na tika no mona ngote c'est na mona pas ve na biso lwambo makiadi sera kala ba danseuse nende ba ndola tam mais do et arriva manicke roba manga oh nsambi au problème ni on a vu oh hein
nelongo toné ngai ba journaliste opena ba yamba manique to ba yamba ba fanda ni ba place moko bongo solo ozo dégager sera ba journaliste ba sale ba salité mais manique na to lende dernièrement alobi ki ya pakola pa fâché la accepter carte pa fa ya pakola non kana biso webi bitumba bimisa na bandal pona solo bat ba so bat ba benga bobia levier longola mutaliboma na bino solo azo dégager yango te na obira te to kene ba prier fo ba sambela ayebi ba bete mbata na bandal pona salité solo comprendre yata pa ko li cantine mobimba ya Montana webi Montana parfait Montana solo ici la raté donc na ebité so ba go tchenini oso comprendre yazana ntege fimo ba rote malo ba poye omoye vine zaka ke mwana na ngabela ki ken piana koma lo la babia comprendre babia ya famille na ye ezalo wa ken piana bonne année oyo na fête tazui a ute ko bi ken piana ute nini Turquie ayelié di père ya robe oso comprendre o ken piana ki nango mais batika lo mone kotala ti nini wana te ba kyo kutango batu na nganda drogue ba la ta yango ba o sepela nango o ba ute Turquie bele bango oh to kenganda to kozwa manique to kuti tala ba manique belé na ba roba ken piano eza en sens donc ye musane ga la tarando moni wana bizarre na été misoso ba sande muto se misota la goma ko lo pembo ndo to mema demi remorque kasima osani na dépassement donc makole ko commander ngwande ni en plus o tema miso atolo ba ke yo mutomati sa fali na internet yo za muninga fali yo kyo mawa bola la kutu non na tinela peso garantie andako garantie andako donc ndako mani ka vanda wana fali muta julai ale mbongo nyonso a préférer fanda na nini comme on dit na logette na bangwa courant wana ndako na bangwa courant mukia tinela na bandola kisako ngana za mama lupango yebi mapango lupango koto kuna muke bongo ezala te bana poto manique afanda na logette a courant na selembao comprendre avant kota banda babenga oni kota bambole biso mo bala banda to ebi yango bambole za avant okota selembao koto manique afanda prison boy ye boy en plus na logette na bango comprendre wa benga eza ba locataire o papa bango aliaka mbongo abatu obi bambo papa bango ava kufa ba garantie ba 100 mois donc ici la lelo te donc si yo manique okufa na kwitino ba poussière à drogue kendo senga na banganda po yo romela drogue toza mbongo a drogue te batambo ba mela drogue po baza na piscine pembeni so amone zo déranger comme on a mamnyo so fona sa ki bourgeois pombe na mai ya to sukola yo siko sukola ouais makelele obeta mutu na mulangu no pascal suna ki drogue na wa jino na moni po lo lingolo ba pona mono tana posa ko lo ba makasi po degré ya kanda buzana ngo jino lingo compléter ngala baksaka boyo moni manique biso na victime to yebagi ete muta memae na mawa pa ken atali geno na mawa me wazandere nini boyo te ba bisete o mo ça vient na o babia que son âme réponse à peine mais peut-être ken atali pour manique na taille wa manique voit série on nga approcher fallait poupa manique dans la salité yo demande manique salité manique même o batela gelambe so mona salité o bebi sabilamba batu ba somba onde mais peut-être fallait bien manique na podium fali a robenga manique maneke to fali na podium yonde oyeba raté ye amata loko la chege mora mata na podium nzemba maneke e bando beta asali ba délire na buzo ba pe batina ba kiti somana ba boraka na se po ya le kala conseil mon ba salité full wa kitambo eleke na propre. Voilà, Dino, tu continues à traiter la mission pour comprendre les degrés de pression, tu as bourgeoisie. Nazamana katikata bata kanda na katikata bata malobe bele tala lever mukonzi ya bandal pe Dino mana l'aise ba grand soldat ya fali poupa ba zo pese la ndenge zala po awa ba lo ba internet les églises te awa soko fingi na 12h15 yeba na 12h16 vous avez droit de réponse. Tu continues Dino mana l'aise. Na oki manika lobby tant il y a un film ou abonné qui plus élevé mais tant il y a le film na film abonné ba quitter Dino mal l'espoir non bi j'ai fité biso ton to yaro luka ken to yaro luke parce que azala dana ba abonné et belé azala de donc journaliste mo le plus suivi internet so batangi 5 ken azala na kati wa manika azala raté wana abeno ba poussière na ye ah la na ba logesse na ba courant bongo moto boyo benda ye boy ba pesi moi souffle au mutapé singa na lobezara ken et nzambe te to boyite nzambe mutapé ça souffle mais mutu musupe ko na suka pe na souffle s'il peut akufi lora manika zalari mourant ken a sekuisié do yo sera finga ken azo bagana mati ba abonné awa yango ya sa tête
mais fimbu na fimbu etalama obi ke etalama ba travailler à fimbu na fimbu ba futa mago tous les 27 mais bah monsieur va comme active les 15 au moins la différence manicke moi nika qui na moi freinage mo ba ki ndoki wa zanango ba to mo futa ma ba les 2 ba les 3 mais tant longwe donc les 27 ba mon salaire donc tous les travailleurs si bien film na film so tourner salaire ebima donc ndenge penado ba yoka na ken bon manicke za mutu mo Yolanda te tellement za folle ano liboma pena liboma manicke ndanga za bongo ye fazonga no na fulu pe ba place toi que nomela ba drogue wana ba poussière wana ne ba place akenda ne ba couloir ne place ba boire ba poussière place no lokotango na ko bloquer de façon que no ba song certainement CNPP ba changer makila comme ça ozonga voilà lever mukonzi ya bandal constant ni yosali ya présence ya manicke na fimbu na absence ya manicke na fimbu est-ce que film na fimbu mati est-ce que film na film ekiti yekutu banda keinde na moniken pianatikali à l'aise do rankini na mutu ezali soute do ya zemuta rankini balobaki basalaki tango uta kolokota ba poussière ne ya drogue kota ke ndolo obi de toloba eza drogue ya futi na drogue eza loko a pain futi na pain anormal. Vous comprenez? Yes, quoi, mais là, bah, fouti drogue. Donc, ils ont bah poussière à drogue. Oh, bah, triara. Le moins, bah, boumba, diambandé, bah, triara, bah, boaki. Yes, quoi, le rota, bah, boumba, né, bétélé, bah, canon, n'a m'en pas, y'a un mouille, bah, troublé. Namuto. Ndabi, mara, komolo, bah, babiloba, loba, papa. Moi, bah, tout nyon, sabando, babiloba, loba. Atirega, na, bateau, bazan, la bango, sans impact. Ken piana, les carabango, nyon, son internet. Obi, que na fimbu, bah, abonné, bah, kitara, ndambo. Et là, suite à manicke. Kitara, na moment nini. Na moment manicke. To manicke, bah, bonne, ah, ken a roya mbasu mouton ndenge nini. A roya mbamutali boma, oyo pena. Donc, a finga, rane, kaka, yep. A un problème à maya, soro, la rate, bah, bonne, mais, kolongwa. Montant, keika, neke, na bengane, boy. Yomo j'ai fait au émission les okota na film yomo zomona ba retomber ba revenir mo zomona donc ma maman niqué vraiment ni ma Yolanda te moni so mutu aza folle on de balobara adage mo pas français aurait pas l'imbécile par le silence ndeke na zo lobanete a salara bien biso tonaki biso sala biso mo pasi pona a toucher place ba toucher raté ko lobagano o ma ta fali l'internet yo manik du mono peso ne lo wangono peso ne lo wangono oh bah mise oh ya mike Yolanda na ba koka ku te donc pema on doit bien un champion d'Afrique oh papa faut à la peine respect donc manicke gare à toi vraiment aux maman mukolo soki tozo respecter mandam tota là vena biso ba prince babia bana no bazaya bana vena biso babia ndongo chokoro wala ba pire vieux ya ba presse na biso ya mobutu vraiment bonde ba tracer mon chemin mo pas ba fait ba Yolanda na ba sima yango na mo ba réserve ça mais yo manicke gare à toi pena koloba sou te mo ngana to bilelo boy so lobby donc lobby so to lisusu et ça la vraiment ba to détête to la salanda kuna bino moi li solo mo boy na obi manicke oyebi na fikin herve na biso grand mo pa auto c'est ça anniversaire yani ya quartier latin ba luka ki oba peso mbongo zala ete wa olali na fulu na poussière à drogue melaki odi mutu ba pesa lever oko sa tika ba maboye ko lever so na ko sa ba presse ba tout bazale wa ba oyebi ba journaliste tout bazale wa luki man likaza mbongo mamona nte ko la na fulu mbongo $1 000 ezalaki 20 ora comprendre 20 ora pene ngaza bongo na famille ba 20 ora ba kontara été aza déclassé ye ve na biso babia oba série ve na biso babia bota manicke. Oui, c'est quoi là? Parce que Baba est un succès, ma casse na quartier latin. Eh, zo ba succès ou ta ma casse c'était. On a vu à mo ba so mo babo. Vieux tango mo ba mo babo. Pone tingi sare comme ça mutlo mo liboma. C'est le manicke na baba bakuta na nganda ya bo wana. Mais ya bo wana muta no bien. Bakuta na nganda ya bo wana. Do ba bota pena manicke ba bota na vieux babia. Na sabadring. La son comprendre bien babia na manicke bakuta na par erreur na sabadring. Voilà, par erreur na sabadring. Bon mon tete on fait na biso avec ko rétablir comme ça c'est ozonga azongela moi si. Moi c'est comprendre nani. Alima. Maman Lima, vrai chérital, mupende pembe maman na biso na mona na robe nde à la robe moi pasula. Viens regretter na sima mais pourquoi na sala ki erreur mais c'est pour na be manicke pour ya zamba la manicke te biso bien na se ya drink inde yo peut arrive pas na OK place mo boza na moi ça qui on a parlé mais drink tellement les gars je sais que le mo ambango mais en tout cas obi merde vient na soba bia kufela na maboko c'est rare manicke mais on a ni manicke to nani alima mère alima mère alima oaza mpende pembo nde donc moi ça shuka oaza na babia ye wana moi si ya babia ye wana menda reconnu na famille menda za reconnu ba 20 ba tout ba bien manicke ba bien azani liboma fulu
donc mutakenda osenga ba poussière à drogue na nganda bandal mobimba za mal répété pe mama na azala mabiata moko yo ayi ba misuni na resho manicke na resho so tonga na ya bulele no amona na te mais ok ba amona monde to ke sala bango abulele ko la amona na te mais ba amona est-ce que ba amona ngai mais ba to mais osa 0 mètre. Voilà, chers internautes, comprenez leurs émotions pour degré à choses aller en plateau vraiment dans un monde. Il est en PCP Mbote place à Salima Nikoto, il est téléphone. Ah, il est téléphone. Il est à monter à film. Ah, il est téléphone à ton sous-vêtement. Moi, je contrôler ma mère, ça dépend de toi. Libabé, t'as la bocale na bamba na mirne la paix wana au retoucher contre la live. Yo mo hotel liboko contrôle côté nango. Ah ouais, vraiment comprenez degré choses aller en plateau on a zo ko akutu tego poser bon question pour degré bazo wele la micro wa batuma baza soifé vraiment ya koloba pour degré kana na comprendre du mal pour degré kana bazali na ngwa pour na maram to lebaki sujet les deux ali manicke afula fali pupa na internet manicke afula film na internet manicke présence na yima tisaka ba abonné à film na filmbu absence na ye kolongwa na ye ekiti ba abonné à film na filmbu ya ngwe sani nde jino mana lezi na lever mokonza banda lelo baya kolobela pe baya opesela ndenge za la rapport na film le côté za la raté tout ba fanatique à vérité ya ngwe lever mana lezi na zongeni yo nini yo kolo bana na manicke pour na likambo lo peut-être alobaka parler peut-être alobaka na se ba drink nini yo kolo bana ye na mam o ya lobayi ke afula fali pour na internet en un mot elonga na loba manicke akola amkolo askola na douche soro bi askola libanda bana na yeba oswa libabe no bi akola osukola na douche amkolo. Merci levé voilà levé mon koza bandal ya lobi na ya manicke adam mukolo asokola na douche. Na si bien on se comprendre ne ya lobele ngo ngape na comprendre de ma façon tous on pas dino mon à l'aise en un mot nini ko loba na manicke pour na propos atenaki ke yem ta fula fali pour na internet yem ta matisa ba abonné à film yem ta fula ken pia na ba blog wana nyonso wana nini ko loba na manicke na monga pour na bika wala na vidéo bon elo na ko loba na manicke aza mukolo amiko lisarande ya lever lobiana sokola na douche so ameli ba drogue na ye ba marambu na ye ba poussière na ye ay ba nini o roloba pona TV o ematisara pe ekitisara tango leka a oloba ba connerie donc yo o mukolo mi respecter te bana pe o ba leka wana ba respecter to ba respecter yo pété na bosanité ba babia ba prince babia zaliwana to fini mama te total sika mama to zongi mama na mwanze la pona mama bungaki mwandambo buzoba mama salaki yangwana ebimise ne kamboe manicke bena akola amukolo asola na douche parce abimi libanda sur la libanda bana bazwa libabe. Voilà tout doucement to qui est vraiment na suga émission mais na de système dans le bas to qui est malé mais na suga émission mais le vin mokonza bandal dernièrement manicke alobelaki ken piana masuka kana ken piana te akota kitina bande kwa ken piana manicke bimisa ki ba propos moko ya mabe sur la personnalité ya ba sœur Angèle Moussouaili bave kokwa Rafat Makizembe yotaki soda fali pour pape approcher ya ken piana tango yoga imamona pour ba sœur Angèle Moussouaili ba pe ba sœur na yo relation ezali tango yoga ki manicke alui maramu ya bongo sur ba personnalité ya bato wana minene bongo ba sentiment no eza nini lever mokonza bandal na bien presse omoni sœur Angèle tanga uto ya awa sœur Angèle ye mutu asele lopo manicke bomo na manicke wana bino boyebi te susu yo na obi mabete suyo esika manicke bela ki alinga kufa oyebi yango sœur Angèle mutapesi bambongo tu baki ba changer makila po makila ne ya drogue elekaki comment les vitesse comprendre et sota boto sœur Angèle bimisa mbongo asuen baki ba changer makila no bien otala film mona boto route nde bakari les ba vitesse ba 200 l'air mais makila manicke komagi comprendre sœur Angèle akende na cinquantenaire awa ba bendage makila na ba changer makila afuta $700 au changer makila comprendre atikele na 300 o banda olela bani na ba bilamba wana ok no malemi na bilamba wa biso mo ba témoin comprendre biso apesa biso des feuilles biso to oso comprendre net mto wa manicke soir mo finga sœur Angèle no regretter mabe
ya bando lembula makola sœur Angèle moi ça l'équipe basignoso ye manicke ya ozo moi to loba reda misi vena biso reda misa loba ke moni prince yo fo kanzemba redi trop na yo kasoni ye na makambo mama salaka mwana na obi apesa nga ma grand chanteur mutabebi selage vineza mama bango comprendre mama ba mutabebi sa carrière musicale à mwana ye do azan lo rosa to si lota mère na bango azali comprendre kanga mamu na biso to soli siko mais au monango un jour yo moko oba te to sala émission na mokonza banda la sengo biye tala boye yo moko monango monoge ya solo ozo comprendre concert yo zolo ba prezabeli la reso manicke soki ya lokuta wana biso biso tozalaka te soki tozalaka ba kanga kai ba tiare na bexi kuna libanda na voiture bato ayiba telefone na bato mutabimisa reso le kauka pazuria comprendre apesa bambila na $100 ba kende na iba tesika bien ken pia na karamo oyazo finga abimisi $100 malele jires azui $50 ba sa cotisation na butu ba dépenser prise ayotinde la bango $1000 na tongo ndomwe ba kende ba bimisi mama asenga ba pauda fukama bande aéroport kitambo na ba geno ba bonde les oies transport ote na ozwate faut fallait mon angoka na vidéo mais lelo ya komiye danger ya na lobby prince bobenda mama bino matoi amukolo batu nyonso bamelaka drink noto monate muto automela drogue abimi na nzela obi ngana automela sko ba kwiti ya manicke ekomo mema bongo so automela poussière à drogue ba poussière à drogue ya lokota banganda. Du nouveau à Kinshasa, pour vos séjours et réservations, une seule adresse. Flat Hotel HP, situé dans la périphérie de la capitale congolaise, sur l'avenue Makanza numéro 10, dans le quartier Kimbangu, commune de Kalamo. Un espace de plaisance pour vos détentes et rendez-vous d'affaires ou amicales. Venez passer des moments agréables et inoubliables dans nos appartements de luxe équipés d'une connexion Wi-Fi 24 heures sur 24. Pour l'électricité, il n'y a pas de souci. Flat Hotel HP met à la disposition de son aimable clientèle un groupe électrogène industriel pour la desserte en énergie. Et encore, un restaurant de qualité pour savourer la cuisine congolaise et étrangère. Son bar muni de toutes sortes de boissons rafraîchissantes et vos cocktails préférés. HP Hotel, doté d'un charroi automobile pour vos courses journalières à des prix hors concurrence, vous récupère à partir de l'aéroport et à l'endroit de votre choix. Pour tout contact, appelez au plus 33 605 384 625, plus 243 82 601 0438. Pour mieux vous servir, HPE, doté d'un personnel qualifié, prêt à vous servir. Chez nous, les clients et rois. Flat Hotel HP, vivifie la vie. Abimi geng na uti ko lokota ba poussière à drogue do ba monaye ora zo ba tere tango sala bongo yo lo ba te yo ebi mbula biso to andolo ba biso bandolo ba noto botami te o teli to ebo na zemi mama ba lo belo déjà d'ailleurs na tali mama mo zo lo na libu mama ke ba biso na bandal to zo ya ngai na oya merci levé mo konza bandal to ke bon patino mal à l'aise Dino mal à l'aise ba propos ya manicke et de ranger qui ba te belé po na fimbu mutu moko tatikala ofinga famille ya manicke mais manicke asali réputation ya ken bilobela pe a kotiti na bandeko ya ken piana Dino mal à l'aise te je te moni babilo mususu lora famille ba ken so ba finga ngana mona c'est tout à fait normal ken azal lora star moi bima na famille ba famille mususu yebanité et a griffé te ba finga pete lora famille ba manicke yeba na ngote manicke mané na peti na banganda ba drogue c'est tout à fait normal la finga ba famille ba to lora ba sœur Angèle Moussoali j'étais sali à penser place azali sœur Ana a dépensé trop pour na manicke wana manicke nga kufela ba to rani élevé au toloba ba to chancer makila mbongo nani ya sœur Angèle pe na canal nani ya ken ozo finga lelo pour na sœur Angèle na zabongo a grande sœur ken piana de bazwa ke le rôle moi statut mo be ba tshaka tana ndako mo ba tshaka nde ba tshaka tshakuna mapango nde bazwa manicke ba logo ta kuna na logette akura ale la ne ka kura le la na sima ken mai ba ye nango ken makile baby ba ye donc mo ba bilo mususu jefte ba question mso ba question autour na terre répondre ngo pété pour na manicke da to ebise akola amkolo asola na douche de ba question na autour na ngo te sœur Angèle ba sœur Moro o ba soutenir bato abandi le lote sœur Angèle Moussoali abandi lelo te ba fe na biso ba koko Arafat na PCP mbote place azali baba viemo bana mutema moko degré ba aider mama wana manicke na bana na ye
Pour la manicke na famille mbene ba bengana kai. Ba venjora balingana bango yete. Moi si mobilo loba moyibi. Donc na ba belinga manicke. Manicke, te ba balinga manicke ba linga manicke. Ken piana komboni. Ken babia. Ken babia. Po yende mutu akome na charge ya bana babia. Ya manicke. Moi la manicke bela. Ken. Manicke lio imoro. Ken. Nyoso tout Ken. Le local nga komi mabe. Pe manicke na bato bazo yamba yo oloba ba koniri wana. Et comment pena to tika no pe yo ou soit to 5-6 bilo mibale. Voilà. Réponse ya dit non à l'aise. Et puis c'est une inspiration question moko boye ndenge pe na zo yoka yoka ndenge zo lobama. Lever mon konja bandal. Il paraît un artiste musicien moko ne balobaka mwana soso avimbaka soka moni mwana soso avimba na njungu sege mama na yaza na se. Il paraît un artiste musicien moko pe mboka oyo yo oyo azo appuyer buzoba ya manicke. N'importe ce qui d'abord rime même si va rimer les informations vraies informations fausses mais va vérifier raka na bien après n'importe ce que yo kango déjà na tikali ko kango te pe to eba te ngape ndane tinganga na ora nga mi center ngam tu na ora fali na ebite po biso to ora na biso ra fali ngai na zana tante ke na zo Obi ok c'est moi masina munzanzama oh nazwi radio munzanzama ole kana radio cap rien na natika oh nini asalagi nini CD rien natika no yo kangote ta boss loko Eric Fure akozwaka seda munzanzama tena matoyi ayo kaka oh munzanzama boyemba nini ya ok c'est biso to ka ezaka fali na vena biso Uwe Ranson le roi de la forêt na vena biso mopa o mokonzi songa mbeli ba beta ngoli kofite voilà dis normal les ngolo banini suka poto kon pe jefte moni non lobi ke no na mi semo selo ba soupçon mo zo bima l'information ça reste à vérifier biso to yebi na biso te pe to apena tenter yo répondre ba mi na mi na ta biso ka to la na champion d'Afrique pas mi kolo ba benga champion du monde a beta fort mo bena mo te Erkeli dio ba betina prise ninja mo monde a beta Erkeli na champ na whisky mo na beta bango na champ na vene buba a beta bango to ba kao le champion du monde. Oh, mi c'est moi mon caso tina manicke c'est ba mi balé ma bomba bata ba drogue ba bato là. Voilà lever mon konja bandal tout comme vous na suka émission. En conclusion ni nyoko lo bana mamna so to solo lelo pe succès ba dédicace ndenge ezala. Te bon manicke so moninde to lobi omonia o mabe. Limbisa biso eza vérité o tongeto kexirio mabe oyo zo sala yango to esopo baloba na français l'ingratitude est condamnable. Comprendre yango tongeto loba pour o comprendre mabe na yo. Liboko o elesaka mutu bakata yango te. Obi mbula kena bokolo na bana ken kutu kena bokolo bango bongo te. Comprendre yo abokolo à 100% mais mabe oyo sali yeba yende to tambola boye nzamba rotika yo 60 mois mais 61e mois au bomelo nango yo lever mon osengelo liwa va lever mon konjabanda avant succès la dédicace la lingi ba chers internautes ba fidèles abonnés à film mazula na biso ba yeba est-ce que mamuna so to sololi a mamuna so bolobi awa eza ken pe na mutatini bino to ezali vraiment que no bo se sentir touché na mambo ken o mambo manicke lo bagi si la personnalité fali pour pas na film yango ne sali ke yango ne sali magene boya o réagir na bien est-ce que biso to a to kuta na ken te ponga na tingo na ken to biso to kuta na ken ta eza pas ba ken peste to fandia to fandia eze pas ba ken tena ni le boye bisa la chaîne internet pour ba on va ni ba yeba est-ce que ça vraiment ne mitema na bino mouvement oui ma solo nzamba ba synthétiseur nyonso ya kitambo comprendre oka ye na kibinda te masolo na lingi na kende mutese dudu mabundi soki ozoluka soko ozoluka komibimisa te nga deja na bima na ngai po yenda zana tabatike frère Patrice oyo wela ye na senta betaka mutabinsa biso kibindo ye wana masolo voilà lever succès ba dédicace pour to kabonana bon ya oloba route beleza te masalanga baze belé na mikili balela yitro manicke azo oloba ba bêtise botika et to bete to répondre ra muke Serge Nzanza la major abilamba yo mo yebi mamba onde zalaka yo yebi kutu biso to za preuve Fanny Bongende mama Lupango mwana muke asomba Lupango na âge à 2 ans comprendre yeba ibaremba mo mama bangwa botaye na carton mbongo na katimba mo ya dollar tanga bimba moi ko tuna ba pra mapango asombi anakini mibale Fanny Bongende ya to bosanité Jimmy Belao full boss
Comprendre. Honorable David Mukeba, 6 mètres 55. Mouta Kangi Kishasa na minito. David Mukeba. Oui bien. Tena bien. Mokonzi. Wana liboko ya président la biso ya mboka Fati. Comprendre. Liboko né à droite. David Mukeba Kalengai. Comprendre. Yende mokonzi ya makambo nyonso en plus boss Eric Fouré na bandal wana oyebisa yo bato bana mbongo so batangi te en tout cas kolela te en plus master na ngai Yannick Patran oyebi Yannick Patran wana portugais Yannick Patran comprendre mbongo ebele neti likambo mosusu comprendre. Voilà, merci levé on est allé bongo bato levé mokonzi ya bandal yaya ki awapo aya défendre artiste na bango star na bango Fally Ipupa pour mamba zali ba grand soldat ya Fally Ipupa bango soko meki Fally Ipupa na 12h15 na lobe na 12h16 rejoindre droit de réponse. Voilà dino man à l'aise to comme na suka batu na nini on remercier ba dédicace na te nabi na ngala baksara jefté na question mo tourner ya suka na ya les voilà vraiment bien te omoni ken pia na ndenga za bongo ave moro to mesene moi trop to malora famille on comprend to malora famille omoni tango to ka ke note o bazo finga et c'est la biso pena bien te na mawa wana nande to yeba ke na mère wana et to défendre to le belé moi muke pona à comprendre pona kozala pena bref na pesa mbote pas vie na ngai David Mukeba Coco Arafat ser na biso Pauline Lumumba sotoke Angel Moussoili Makizembe Ken piana yemo pena fimbu na fimu mobimba et na bosani mutumo honorable David Mukeba héritier Bolide Serge Nzanzala major Abilele major Abilamba héritier Malele de Djoubek. Voilà mais presque na bosani mutumo nengina baksali swa utobe ngasko na boara mutora mo emeka bango mundiai honorable mutale sabiso pondu na bandal na ve na biso chibambe na Igor 2 minutes bon na ngaya voilà nous sommes arrivés complètement à la fin de notre entretien de ce jour. Chers abonnés fidèles abonnés ya film na film continuez à vous abonner massivement na nyasa o elobama ki a waninga na lobaki en titre le rappel ezala ki bongo lever mokonzi ya bandal pe dino mana les ba grâce au da Fally Ipupa bango ba ya ki po ba ya ko répondre manicke na ba propos manicke oti ko tenir dernièrement que ye mutafula Fally Ipupa na internet mutafula ken piana voilà yango na bosu ba réponse ya bango ba pese ndenge ezala kaka. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Derrière la caméra nous avions Grady Nswepa et à la présentation Jefté Matoko Papa Social. Mon numéro de WhatsApp c'est plus 243 81 644 50 47. Quant à moi, retrouvons-nous prochainement. Bao.